Naza moi c'est muluba na ndako bauti ko boa kele malade. Bana ba boa kele malade. Bande kone baluba. Tribune surtout malade ça. Tango kala baya ka ba ila zebula. Adinguma ezaki site. Ah bon. C'est ça partout. Ici, et ça partout. Ko boa kele malade ya nzambeza. Na malade oyo odika bodaleli. Na malade o muto yokelo motema likunya abokelo ka malade. Ezaka batekete partout. Motema mabe ekomi mingi na mboka yamoni ki maladi eba bazobokela batu pamba pamba. Musique ya bateke tozaki na grand orchestre bateke neti ok jazz olono ya na simba ba orchestre binetele babweze bo kimandoma me mama ya orchestre bateke eza olono ya iwana ok jazz mais lelo ope bano babote mais neti vivre la musique salamaki bawenge bini ekono donné ba Victor bini lelo tokomi na bawe na ba jipe tokomi na ba fali ndebe biso pe tozanga na ba makole oyo chef moko makola na aza grand chanteur ya musique folklorique Chena bana mboka Chantal ya Nzambete Matolo mingi bana membre boali kolanda biso bisike ezomi bino na Chantal ya Nzambe télévision bana membre to tikate tozana bino to kotelesaka bino be culture ya mboka na biso to kotelesa bino be mabina ya mboka na biso elibe kitoko mingi to bosana te to bana ya lelo ba papa pe ya lelo to bungi toki na biso to bungi culture na biso elibe kopesa be pasi mingi bana lelo yo koloba monoko ya mboka bayebite batata lelo pe koloba pe lisolo pe mboka beta lisolo mboka na yo bayebite balobi onote makambo wana toyebi yango te bele bayebite bandeko pe apoto bateke baza kuna bele bana bango moye koloba kiteke réalité bakomi koloba monoko ya mboka ba français kuna bakobeta kiwalo bakobeta anglais kuna yali koleka bango mais monoko ya mboka bayebi yango te mais ok c'est très important balobi ete yeba ebandeli na yo nde makambo ekotambola be malamu na zela chef to kobeta culture ya peuple teke bateke bauta wapi bateke balia kabe nini moi c'est moteke babala kebe lolenge boni et puis moteke to koyeba ndenge nini ke oyo ali moteke kala kala to bane koyeba moteke na banzoloko mais lelo to kotala banzoloko na bateke réalité eza nini forme ngo changer ou bien lolenge boni talina chef de tokosola mbote chef mbote ka journaliste boni santé santé na ngola nzambe de na bakoko pemba yali bongo ngai makasi bana mambo bali kolanda biso balobi ete kiteke mbote na kiteke ba pesa be boni mborenzi bibiene yana bateke be ba kolanda biso na pesa bino be mbote bateke na France bazali bateke na Londres bali bateke ba panzane bele lokwa balifuma bali bele kolanda biso mais quand on tourne biso papa bande ke bele bayeba yo walibe chef kombo nani maana naji chef kutimie na mabele ya ngana amuteke penga bali muteke mana ngana apenda parmi ya bakoko teme mwana kasi propre ya mabele ya ngana na ngana eza pena mabele ya bakoko na nga de 5 koko na nga parmi bakoko babota mama na nga ngo de pena bayandro ya ngana na minute mutazo diriger biso na ngana eza na noko na nga wasali descendre banoko honorable Nepo Richard yenda chef gouvernement na ngana asa noko na nga noko yenda chef ya gouvernement na biso ya libe bongo ye mutaza chef honorable na peso mbote mingi na groupement wana mbote bisike ezami en tout cas tosola pe na yo tosola na yo koyeba pe makambo bele na côté na yo na bokonzi oyo zwa ndenge tambolaka meka koyebisa biso bateke bauta pi chef biso bateke pena seno histoire uta na Gabon na Gabon Cameroun na moni titre koma na Kisasa zaka pena ba Kolomboka ya Kisasa Kolombo ya Kisasa nde bino ya ndwa ya Kisasa ya ville province ya Kisasa bakasiwana kasitoko mona beba umbu kaka bino mona bateke teke umbu teke umbu bazali mutu moko boloba pe monoko moko mutu moko tozali teke umbu baba ndeko la mto propre tozane tipona n'expliquons na mukuso la kisi mwana tata mwasi na mwana ya noko donc bino tu boza bato moko kindo kipe moko zeloko moko bakamtu osala be moko
Mais quand on biso koto kuna to komona bateke musu na Brazzaville bazali bateke mususu awa nengo makinchasa bazali est-ce que peut kuna pe na Cameroun pe na Gabon pe bateke bazali mais présence sorta auti ko tika pouvoir aza muteke otata na ye muteke oma bongo muteke muteke no partout dans le Cameroun bateke baza quand ndenge moni ndenga na lati bondeyo zabo mon père chef muteka bateke baza batala be bongo baza be bongo bateke baza bana mbombo baliko na biso tozawa na mboka ya bateke na chef toko sola mais qu'est-ce que koyebisa biso chef lelo yo toko mona moteke tokoyeba moteke na ba cartel ko nini toyebaka oyo alibe moteke oyo ali moteke te. Merci journaliste moni makambango ibongwani biso bateke tozalaki tango kopisi déjà âge à 12 ans bamemio bakati banzoloko bamemio bakati banzoloko omona chef coutumier muteke falataka maputa ata maputa mwana chef coutumier muteke aliaka na mboka toliaka ba into mais lelo de biso komi mingi omona okomi déjà na 30 ans 40 ans nzoloko eza te bakoko bandaki okata biso banzoloko bazali susu mais siko banzoloko yango bazali susu te siko batikela bino te mpona bino boboyeba note culture na biso toyebi mais parmi bana lelo makambo ebongo wana tia biso banzoloko wana bandeko bamona banzoloko bateke ndenge babandeki kokata lelo mona batwaye po bakate nzoloko akimi mingi tozalaki omona ayene kisasa siko tata patala jeune garçon jeune fille makate nzoloko eza te amoni biloko wana basandaki yango mpa ya président Mobutu totika donc botika bino so makaba banzoloko eza te pena na génération na biso eza pasi parce que mekana siko kosola biso mpe kolobela biso lelo oyo moteke aliaka be nini bile ya moteke donc en tout cas moteke aliaka nyonso tu moteke aliaka nyonso tu boya te ekileza te mais fufu na biso kombo nango into muteke aza pena nkolo ya into na pondu mopene wana nde biloko oyo na mbondi ntanga bala mbondi natoliaka yango bamubo biloko na biso yango wana na bateke mais nyonso tu le reste toliaka muteke aliaka soso aliaka mbisa mai aliaka nyonso mais na kutime na biso mpena na mboka fufu na biso topréféraka eza kaka kwanga na biso ya bateke na into na biso ezali bongo sikoyo wana tokomona bando mosusu mpe na poto ba oyo mpe bali moteke alingi alia biloko ya moteke mpe bokangela mpe bango kobotindelaka bango ekendaka neti nga natindelaka bakoko na ngai natindeli bana nanga mpo mona kwanga euti ekepe kuna natindi bango mona into boneti mutu soki natindaka bana nanga baliaka mpe into pende komi poto ekepe bangete eloko ezoboma biso bakilo into natindaka soki ntango ye mwa ya komona mpe bazwi into basalele mpe batata mwasi ne akepe kuna kolia into do eza biloko akutima liaka do baliaka yango sikoyo awa sikoyo tokomona ngai chef nzamba nzamba nalibe mopende na ye nakwei bolingo na ngai nalingi be moteke namoni mwana moteke ya mwasi alibe kitoko aliko ngenga sikoyo esenga na bala mwana moteke na opesa be nini na moteke mpona lelo tomoni kaka biso na bino tokomi be bato moko kopesa yango ba $500,000 kopesa banini boye me kaka koyebisa biso kote na bino bateke ezalaka be lolenge boye na bankoko na biso journaliste moni bambongo na yo ezolobana eza kibolelo na bino biso na bateke soki omoni mwasi okokutana na mwasi yo moko opesi mwasi mo elembo mwasi akamati elembo wana exemple nakoloba opesi exemple toloba 20,000 aomemango mpa mama na ye direct mama tala nakutana camarade na moko apengako mama ntango aomona ayebisi bapapa ta bandimi babenge oye na makasi na yo biso tobalaka oye mpa ya batata opesi droit na bango okepa bamama komba noko opesi droit na bango tobenga yango makasi mabele donc opesi likasi kota batata opesi likasi kota bamama opesi likasi kota bakoko esili le reste wana etikali osali feti na yo biso bateke en tout cas tokomaka pas même na $500 mais na kibolelo na kisasa ndenge ezokende bana nyonso tokoma otangisi mwana na yo otala badepense osali mais pas même $500 na bateke neti omoni mwana moteke sosa na mboka obala mwasi no na moyen na face d'accord donc
yo senga bambongo ebele te senga bambongo ebele te senga bambongo ebele te soki na mboka obali mwasi ekomi niveau ba $300 lobaka mpo masanga ngo mona lelo ekoma mpo kala biso ezalaki na mboka oye na masanga sese to masanga sese oye me lelo te ekomi omona yaka bakaza masanga mona eloko ndenge yomata ya na 5 kaza masanga ya na 10 kaza masanga mo te ekomi ebele me biso na bateke kobala mwasi eza moyenne zero eza bongo na moyenne zero tokende kuna tosimba kuna na ngambo kuna circoncision ya bana bateke basala bango be circoncision be lolenge boni kokata be bana mibali ngenga bande kokata be lolenge boni biso pena circoncision ya biso ezalaki mwana soki akomi bazwi gilete bakene ntango botami kaka bakene na nsima ndako bakati ye bazwi soso babomi po makila mpe etanga siko gilet tango siko komo na ngoni na kiteke te na kiteke mwabula gilet kaka gilet do bino kaka bosela kaka gilet kaka bozwi botike boke nango eza te bazimbe te gilet kaka bake na libulu bazwi soso mpe bakati mutu esili bakina basokisi siko wana siko tokende kuna na ngambo kuna babike bino bateke bwalibe batabakisi bino bateke bobwakilaka bato be maladi bino bateke bopesaka be punition mais eza be bongo journaliste mboka nini ezangi kisi muteke soki abwakelo maladi eza muteke so abwakelo maladi oyibi eloko na ye ozwi mwasi na ye bino sotu ngaza na mwasi moluba na ndako bauti kobwakele maladi bana babwakele maladi bandeko ne baluba tribune surtout malade eza partout eza pa baswahili eza na poto malade eza te mais bayi bino bolekisi te tribune surtout bon biso soto lekisa bongo bapende bata bato bana bakisi te bongo bato bazo kosala ntango akala bayaka babila zebola adi nguma eza kisi te kisi eza partout kisi eza partout kobwakela maladi ya nzambe eza na maladi oyo odwika bodalevi na maladi oyo moto ayokeli o motema likunya abwakeli oka maladi ezaka bateke te partout motema mabe ekomi mingi na mboka yamoni maladi bazobwakela bato pambapamba osomona moninga asali eloko te obwi maladi obwakeli sikobwakela maladi mpona eske ezaka bateke bateke te partout eza bongo chef selo lolenge ndenge chef wali komona mama moteke ali kuna na mboka bapaya ali na France azali na Londres mais bana na ye oyo ya boti bayibe kitekite okoloba nini mpona bango kote no soki oyo yoki yango omona yango ekosala be boni mwana yebi mbote na kitekete mwana makambe be na kitekete eza pena mpasi ngai kutu na yebisaka mwana na nga mpo nga aza na mwana na poto na France na mwana na nga aza na bana misali mwana na nga aza munganga aza docteur nayebisaka ye neti oza na ilfu oyo bon neti yanga foti te yanga moko nano akenda mwana moke akenda na 8 akoli na poto me nayebisaka eke ilfu oyo okolaka kiteke olakisa bana no kiteke mpo bana no wana malgré tout aboti bango papa na bango aza mongala mais aza 50 na bangala 50 aza muteke yango tuna 50 tour oyo aye nanga bakoko na ngai na me bango tina mboka bamona mboka na bango nabaki aya na bango tour oyo batikala kuna te batikala baye congé mama na bango tosala bavoyage awa ayaki aye na mobali ne avandi atali biso 1 mois azongi aye lisusu asali 2 semaines azongi aye basali 1 semaine azongi siko nga mpe nangi bakoko na nga baya mpe bamona mpe mabela bakoko na bango tokende na bango mboka balie mpe into balie pondu wana mai mpo biso tolinga pondu ya mai ka bon mais que pondu nga mai kuna na mboka bozana problème mafuta o problème mungu au belo lenge biso kutu mpe na bamboka na biso tosala mafuta neti nga mona za so naza na mboka na bando wana nakomi chef te na ndosala ata mosusu 100 litres 70 litres mafuta mais eza nde biso mo tolinga pondu ya mai yana biso pondu na biso eza babuki mama uti bilanga buki na koya nango batuti balambi mpe wana batie na nzungu ka bon moni pondu mpe aka biso vitamine eza te mpona kozanga mungwa
on a ozanga mafuta. Merci bana membre boki le lingue chef ndinga beti tutese bino be culture ya bateke. Siko wana danse ni na bateke mais oyo yebi komuni ya musique ya bateke oyo sokne bazobina. Musique ya bateke tozaki na grand orchestre bateke neti OK jazz olono ya. Na sima ba orchestre bine bele mabweze bo kimandoma mais mama ya orchestre bateke eza olono ya. Iwana OK jazz mais lelo ope bano babote mais neti vivre la musique salamaki ba wenge bimi e kono domne ba Victor bimi lelo to komina ba we na ba jibe to komina ba fali ndepe biso pe to zanga na ba makole oyo chef moko makola na aza grand chanteur ya musique folklorique et ça sous na leader na ye aza pe fantôme grand chef ye kutu no luambo na biso ye wana ozi ba makole ozi bolelo to komina ba musicien pe ba bimé belé donc mais quand on connaît maintenant moi le bango moko oyo ya musique nga bateke na neti douane salaka yanga te ata moke ata voza okauka yende nazala chef akoyemba ate wana to so na chef akoyemba biso mwanda bateke wana to so na chef bana membre akoyemba ngo mais kana ko betela biso papa na ngai lelo to komona bino bateke na bayaka wali koyoka na te pona ni non na pona nga muyaka na muteka za mtu moko to balana tuzaba bokilo to komana bakoko mais na comprendre mon pepe oyeye pona nga ezala ngo bayaka te pona nga bamobondeza bayaka te ezande batune ba comprendre bamobondo eza bayaka te bangombe oyo kotaka bangombe baboya bangomba ne kota nyonso mona muyaka akata mutu tovanda bayaka na kaluka na paskala muyaka kata mutu adonse bangombe ne kota wana ezala bato ezaki ba wande eza vérité za ba wande donc babimi na bula bangombe baye na manzela bangombe mobondo eza muyaka naye kozwa ne bera pamba muyaka koti ye neti efiltre nakobeta lisolo nga nazalaka na ngola na guerre ya onita tozalaka na bajura na baye bakotisi eloko moko na kati ya bana na bajura omona jura baza 10 mais bakimisi basoda ya mboka eza bayaka na bateke bana na problème te na comprendre te soki likambo euti entre yaka teke biso tobalana tokóma na bakoko toza na bakoko na bayaka so omoni mpe tomona moteko oyoka kombo kasongo euti ate oke na bayaka oyoki mpe mokoko aza kuna mokoko euti ate bon nzambe kambe nga mpona mobondo l'état gouvernement atala makambo mobondo elibon bana membre papa lobi l'état atala makambo bondo chef coutumier lobi pe angangi pe abeti c'était au moins totalisi bino culture ya bateke lolenge ndenge ezali lolenge bateke ndenge bali kotambusa makambo na bango ya libe kitoko mingi bamama bwali kolandanga bino chef nzamba nzamba bisike ezambi bino toyeba be culture teke ekozala be malamu mingi toyeba be culture teke ekozala pe bien ekosunga biso wana pesi vraiment merci mingi na bino nyonso tu bwali kolandanga chef nzamba nzamba bomoni ete tozwaki ta kotalisa bino culture ya bateke bomoni ete moteke abalaka ndenge moteke aliaka mais chef eloko moko tobosa bandeko bakolanda pe moko pe akomiawa bino kona bateke kintu desala biso kitu ezala biso na ezala kitu eza déjà péché ndeni yo okeno bala mwana tata mwasi to mwana noko biso kuna ezala te c'est bon soki mama akiosaki ndumba chibao non ezala te biso soki omoni mamango to tuna ya mama bakisi yo mwasa libala soko bimana mobala bato ma nkolo mobala na obakelo malade tonkolo mwasa na akoluka yo biso kitu ezala te mais nde tobalanaka mingi biso na biso bateke toyebi teke kobala na bateke bobalani bandeko nakozala na dumi nakobala moteke na mbakala nakozalaka na dumi wana mpe nalingi mona moteke na bali eza teke toa bakitu bafamille no toa nde bateke kozala moteke eza neti baluba mbujimai baza baluba kana na baza eza teke no babali to bakongo na kimpese baza na kazangulu baza boso mokongo abalani kitu pala biso zate wana maamba ya bandi biso to ya bayenzi kutu
biso te tozozala mais Muyanzi Mubunda Muteke bwalibe batu moko malobo Muyanzi azoloba batu soki Muteke azoloba Muyanzi azoyoka so Muyanzi azoloba Muteke azoyoka babino pena babunda bwali batu moko même Michel c'est la moko. Merci bana membre manaka na biso ekobe na suka na pesi bino merci mingi nga bino le gombo kachecha funza manzamba na Chantal ya Nzambe to ko tel saka bino be culture oyo ezoleka na mboka na biso pe masolo etali mabina mboka na biso talibe bien malamu mingi bana membre numéro na biso eza yango wana bokoko benga nga boko yamba nga moko cha funza manzamba na liwana pe to reçoit bino oyo po lingi pe koleka pe émission ko ya pe ko kabula mwa mayele to aliwana to ko yamba yo kitoko pe mesengo nyonso tu na liwana chef ko yamba yo bana membre na pesi bino merci mingi na bino batu bozo partager mission na ngai bino batu pe boali ko benga ngai na côté ngai ya libe malamu na pesi kuna na sima caméra mwana mboka Dieu donné okita moto ta sima tala moto ta ko filmer ngai pono te manaka na biso ele kabeki toko mingi na pesi merci na ba kondia mboka nyonso tu ba oyo bola na katia funza manzamba ba généraux ba colonel ba major ba soldat na pesi bino mbote mingi ba kondia mboka na pesi bino mbote mingi na olenge te bolinga kanga pe boali ko benga ngai ko pesa ngabe ba conseil kitoko ya libe malamu mingi bana membre chef lilo basuka ezali basuka ngai na pesi mbote mingi na ane sengo mingi biso lelo to du grand chef o to bengi kombo ya mukor donc na mboka na biso tozangaki représenter ba chef coutumier nyonso tu ya bateke to diye ba utaki ezaki moi des ordres ba confirmer chef Nguma na minute yo chef Mikael la soza chef Mikael sombote makasi zande muko ya bateke nyonso tu na kolandela chef Mbaka na doyen de doyen na bosanité kopesa honorable nepo yana za noko na ngai yenda za groupement na biso na pese mbote na tangi ba chef nyonso tu ya bateke bozabele ba imbali banani tututu en tout cas ngai mukoko oboyebi de muna za na problème te na pe ba chef nyonso tu ya bateke pona bofre na ngai inka na pese mbote longona nzamba pambolo kimye kota na mabeleno ya ntini kina ekota na 4e cité bana la première cité tina 14e cité na yo donc mabele za menacé na plateau bateke na Mbaka na mabele na yo no nzamba osala tokozo merci bana membre manaka na biso ko be na suka na pesi bino merci mingi nde to kutani be mbala sima na Chantal ya Nzambe télévision botika malamu bye bye.